Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo topesi bino bambote partout au bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino otoyelaka bino masolo kitoko makambo kitoko pe oyo edifiaka peuple de Dieu. Na mokolo lelo eza kutu likambo sika te osi boyebi ndenge tokoma kosala musala na yambaka prophète Pacho Botatu ya Butatu na yambaka ye na kati ya émission uta to yamba ye première émission to salaka na ye awa ekomi ndaku na ye soki tozali na likambo tokimaka mbangu tobengi ye po azali moko oyo apesi biso bolingo pe motema na ye mobimba ya kozwa temps ya kozala na kati na biso na kati ya chaîne na bino oyo bolingaka mingi Ediba TV. Eza facilité moto azwaka temps na ye mpona koya koyebisa bino mpe kolendisa bino peuple de Dieu na kati ya nzela ya maloba ya kolo. Sans plus tarder tozala mwa mituna moko tokosolola na prophète Pacho oyo makambo ezali koleka na kati ya Afrique du Sud. Esali biso pasi mingi nde tolobi tokimela na basali ya Nzambe oyo tozalaka na ye butu moi oyo azalaka pe informé na makambo mosusu papa edi ayebi te ye peut-être akoki koyeba yango. Prophète Pacho tozala ba problème moko ezali koleka na kati ya Afrique du Sud. Na kati ya Afrique du Sud to remarqué ba liwa ekomi ebele. To remarqué ba jeune. Quand on dit ba liwa ekomi ebele, oui, ba to fo ba kufa. Po nzamba sala yango ezali loi ya nature. Etant que biso ba profane. Na lobi yango na ndenge biso ba profane. Mais na lobi yango na ndenge spiritualité etambolaka te. Mais to remarqué ba jeune basa ko kufa na ba âge ya ba 35 ans. Pe ba liwa yango ya bato yango komona azalaki na ye mutu soit atako sala musala moko normal. D'un coup amati. Akomi na mituka akomi ko voyager kokende mboka koya kokende libanda mboka ba Europe Amérique partout. Mais si ma mikolo komona atiki biso mingi eza ba 2 ans 3 ans. Alors tozwi basango oyo ye na matoi na biso ndenge bato babengaka biso na kati ya Ediba TV na kati ya émission na biso tobengaka tosolola yango nde tobengisi yo comme yo ndimaki à tout moment tokozala na besoin na yo faut tobengaka yo na kati ya chaîne oyo po toyaka tomanyolaka yango ensemble po toédifier peuple de Dieu bato bayeba lolenge nini tokobanda kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Naza sûr ovandaka na Afrique du Sud précisément sango oyo ezokomela biso nyonso partout na matoi. Likambo nini eza kosala ke bato bakufa ba trop jeune pe baliwa moko brusque mingi mi baliwa wana ezali alalaki alamuki te abimaki akipike crise libanda asalaki boye azongi boye nde tolobi tobenga yo monganga spirituel na nzela na yo oza komonela makambo yango lolenge nini po ozwaki ba message wana pe na matoi na yo. On vit ici ensemble. Prophète Pacho maloba et pas inayo. Merci beaucoup Papa Edi. Merci pour la question. Waneza ba réalité o tozo vivre na mboka oyo. Moni mboka oyo pour na biso to ba paya. Toza ba paya et puis mutu na mutu aya na mboka oyo na objectif moko. Alors ce qu'on a objectif na vie, il faut tambola pe derrière objectif wana. No monake o kokisa ngo pe soke sengi ko bima na mboka. Ce pe sengi ki o me na mboka. Et au dépendre quand ndenge yo moko zo respecter marche na yo. Alors par rapport à la réalité oyo ba jeune bazo kufa ba âge moko boye vraiment otoko ko accepter en côté eza normalement eza cause à la presser na vie et puis koyeba te eloko nini yo luka na mboko
et mutu muso oyebisa yo ngai na ye na mboka oyo naye koluka vie mpo nayokaki ye mosusu na mboka mosala ezalaka facile nayokaki ye mosusu na mboka oyo mpona kovoyage kokende na pays mosusu neti na Europe na Amérique ezalaka facile donc mutu na mutu aya selon ndenge ye abandaki koyoka et puis mutu mosusu mpe aya yango selon objectif na ye tozomona mosusu bazoteka mosusu bazosala mosala mais omoni soki tokata na Bible parce que biso totravaka mingi na Bible parole ya Nzambe ezoloba les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le sens que mutu soka aye neti na mboka oyo aza mopaya et aovivre ka aye moko pete aovivre na kati pe ya bato. Alors bato oyo aye kokuta na mboka wana ndenge bazo marcher soki aza faible aolanda marche ya mabe soki pe aza fort aolanda marche oyo ya bien. Alors na marche oyo mabe nde bisika bato bakokende beba et mutu mosusu akomona ke no marche oyo eza bien mpona ye mais mosusu eza ya mabe mpona nini abosani nanu un objectif na ye akomi kotala ndenge bato wana baovivre mosusu mpona ye eza ke bato wana bazos'enrichir na ndenge moko ya bien baosomba bamituka baosala bavoyage ya ndenge na ndenge mais ye mosusu ayebi te ndenge bango baozwela yango et akolinga kaka azwa yango na facilité ndenge moko ya nde bango bazozwa. Alors soki aapproche bato ya bongo c'est sûr que aya kodécouvrir basource oyo ya revenu ya makambo oyo azomona na miso na ye bo. Alors na kati ya faiblesse na ye akoki mpe kozwa mal orientation et akoki kokwena libulu nde yango tozomona bandeko mingi baokufa na baage moko boye oyo eza nanu ya se soit akoki kokota bamystique moko boye oyo akandaka na vie na ye te ememi na mabe soit akoki kokota mpe ya mosuki moyibi mpo namoni mpe mosusu mpe ndeko mosusu mpe congolais akufi mpo akendaki koyiba na kati ya lopango moko boye e babeti ye masasi akufi mais aza jeune donc mosusu mpe akufi mpona akotaki kisi te mais mpo akendaki koyiba akoma riche na biloko akoyiba oyo yaki koyiba. Donc mauvaise compagnie na kati ya mboka oyo ezo corrompre pe ba mers oyo bato bauta nango mosusu na bakongo baye awa bazwi ba mal orientation en tout cas constant na sali yango biso en tant que ba serviteur nzambe oyo toza na ba église to na bana oyo tozo encadrer bakawana tozomona nango ata soki na vivre reto na kati ya église oyo nga na odirige te mais na pe na ba collègue oyo baa na ba église oyo tomona bakawana na misu boye ke un jeune frère toyebi kaza frère en Christ mais na cesse aza makambo mosusu aosala mpe makambo wana elie ye na age moko boye ya se. En tout cas eloko wana ezodérange biso mpo tomona yango na misu na biso mpo normalement oui toyebi ke liwa ezalaka nzambe asali moto abotami ti na ntan moko moto akokufa mais nzambe soki eza na lipamboli ya makasi so apesi pa motu eza lipamboli ya kovivre ntango molai ya kovivre ntango molai e omona ata na kati ya bible basali ya nzambe ebele omona avivre ti azalaki rassasié ya kovivre ozomona bato lokola ba Abraham bato lokola ba David ainsi de suite nzambe apamboli bango na longue vie. Alors ata biso pene toza lipamboli ya longue vie wana ezali mais sikoyo soki mutu ye moko ayebi kobatela lipamboli wana te lipamboli wana ekobeba ekoma lokola neti malédiction mpo oke na nzela moko boye oyo eza ya bien te eyibi lipamboli na yo ebungisi yo mikolo oyo ya koumela na kati ya mokili awa ozo comprendre. Donc nzambe aza na ye bolingo mabe muso eza nini ezaki bandeko na biso bakongolais oyo tokutani awa Congo toyebi nzambe toyebi ki nzambe mpo mona congolais moko nayebi nanga nzambe te eza vraiment rare. Donc Congo toyebi nzambe e ata na mboka mpaya toyebi nzambe siko problème ezali nini
kotambola siko ndenge nzambe wana alingi eza siko nde eloko mo oyo tomona yango rare na bandeko na biso ya bakongolo mona mpe mosusu bango baondima basala nzambe to bandeko nango bakongolo baza sur place awa e baoboya makambo ya nzambe baosala makambo na ndenge na bango mais sikoyo ntango yo oboyi nzambe okosala makambo na ndenge na yo libanda nzambe ti libanda nzambe vi eza nango te okutana na batentation pour soki ata mwana nzambe vraimen oyo abangaka nzambe akutana na batentation ebongo sikoyo yo oyo obangaka nzambe te so okutani nango okosurmonte yango ndeni donc baréalité wana tozomona baka wana oyo tozovivre ya mikolo na Afrique du Sud awa eza na baka oyo tomoni boye na baka mosusu mpe toyoki ezoderange biso makasi. Bandeko balandi bolandi intervention ya prophète Pacho na bokebi pe na molai mingi. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomeli biso na porte. To pense aussi na bana baza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires oyo bakota la biso, botika biso te, obakisa biso te, nzamba benye obino, nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà de retour na kata chaîne na biso touti kolanda mosali na nzambe moumbu na nkolo oyo apesi biso ba piste oyo ezali normal que mutu il faut ayeba lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata nzambe. Napesaka bino ba exemple belé na bali histoire na betaka. Les gens croient que nous venons ici soit inventer ezali ba réalité ya solo o ezali koleka na mokili ya tata nzambe. Sans plus tarder nazopesa mbote na eloko moko na moto moko oyo andimi ko soutenir chaîne oyo sans problème. Mama Coco Chanel na peso ba mbote pele epai ozali ndenge toyokanaki na yo soit biso partager biso kaka na moto moko mibale te nde ezali $1 kabula yango na moto moko moto wana eri ye pa kozwa yango akaboli na moto moko pote nzambe apambola bino. Tozongi na kati ya plateau na biso tozana moumbu na nkolo otobengi prophète Pacho. Il y a église Jésus et la lumière de la nation. Jésus la lumière des nations. Oh, Jésus lumière des nations. Des nations. Des nations belé. Donc Jésus lumière des nations. Bande konga la pesa toujours conseil moko. Yabino ndeko papa edi okozomona lelo lisoa. Nazalaka nsengo na salaka émission na basala nzambe ou bien na kotatola monene ya nzambe na bali histoire na kanango. Eza pona kolakisa ke nzambe azali monene. Nazalaki pe ya ngai bitambola mabe. Mais lelo na yamba nkolo na motema nanga. Nayebi ke église ezaka na motema ya moto. Bato bomoni to yambaka oyo basali na nkolo bazali bato kosakana na bango te. Conseil nga la kopesa bobenga na numéro ezali affiché wana boya tokende biso nyonso na kati ya etonga ya papa Pacho. Tozongi na plateau pona kotuna ndeko na biso prophète Pacho mituna oyo etikali oyo tozoka toujours na bapel pe na ba message nde bato bakotindela biso etake basali ya nzambe. Mon papa Pacho, décision nini oyo bokoki kozwa po tolobi ke nakoloba boye limbisanga moke ténèbre ezali trop awa na se ezali kodomine église
siko étant que basali ya nzambe eloko nini tokoki kosala mpona kolongola bato na bowumbu oyo nayebi te soko comprendre ngai esika oyo malamu nalandi yo bien na baexemple ya bato oyo ozalaki na bango bacousin bami oyo bazali vraimen bakendaki komona basali mpe bamoni baréalité wana mais basistaki na baincarnation wana te moto akende koloba na oke bima na mwasi na ba mais eza déjà sorcellerie siko etant ke bino basali ya nzambe décision na bino nini eloko nini tokoki kosala mpona koboma makambo oyo nyonso esila tokoki kosala nini décision nini bozali na Ok, merci beaucoup Papa Edi. Omoni soki toza na mboka oyo eza na mission nzambe ayebi eza na bato mosusu bakomaki avant biso pe na misusu bakomi après biso et au remarqué même avant biso bato bakoye pe na baerreur bazali to bazalaki et après biso bao baye sika o bao tombe pe na baerreur bazali. Maintenant solution ezalaka nango valable. Solution eza valable eza lokola la parole nzambe ezoloba soko oyoki mongongo nanga kokanga motema tie. Alors biso tobimisaka toujours voix ya nzambe na nzela parole nzambe pona otalisa bato elo nini o nzambe alingi pona bango kolakisa bango nzela malamu siko e dépendre na mutu ye moko ayoka voix na nzambe afungola motema ne pe atambola ndenge nzambe azolinga. Alors na église tote a toujours na lobaki tote akape mingi sur la réalité to vivre na mokili pour te dire que tu peux s'arrêter comme molimo tu l'as sabatu que non lobby vie éternelle ezali enfer paix gozala ainsi de suite Jésus Christ Nazareth Moïse ainsi de suite. Alors réalité pe na kati ya mboka a to lobela ngo toujours et ba famille o elandaka biso na kati ya ba église babiki samaka pe ba biki to tambola bo par rapport à ndenge ba ote ya biso. Alors ezalaka ba occasion mususu oyo tokutana nango soit na batango ya matanga ozomona okoti okutani na moment na matanga ya ndeko moko bo oyo akufi na âge moko bo ya se et soko landeli histoire akena okota makambo ya mystique et tozwaka pe moyen na ngonga wana na sens nini ke batu oyo baaka mingi mingi na matanga wana eza pe soit entourage na ye bato bayebaki ye et occasion pe yango wana ya oteyaka bato oyo basi babungi nzela po okutana mamoka wana so bato wana so ozobenga bango mosusu na baeglise na baprogramme toorganisaka na baeglise omonaka na tante omonaka kaka bango baeglise wana baeglise ya lokuta bafaux paster ne tokomisa bango bariche ok bokomisa biso bariche te tozopesa bino volonté ya nzambe parole ya nzambe po ebikisa nde bino sikoyo na kati ya matanga tozo occasion ya oteyaka sikoyo bato wana face à face kolakisa bango peke ndeko lelo akei awa na age ya se soki atambolaki bien un jour akutana ye na nzambe mais soki sikoyo ndeko atambolaki bien te so na ye kozala nini alors yo oyo oza nano na bomoi soki eza na banzela moko oyo olandaka ya mabe en tout cas il faut zwa décision soki mpo oza na nzela ya bien otambolaka continue na nzela na yo ya bien totalisaka bato toujours réalité mpo yango nde eza solution biso topesaka epa bato mpo nakoki koya kokanga wana makasi na ndako na yo te kobima te kokende kota maison ya mabe te kokende osala kisi te okoboya na yo ngai mais il faut kana yebisa yo parole soki ofungoli motema na yo nde okobikisama donc solution ezalaka nango valable ce qui dépendre kaka na motema mutu oyo azoyoka solution bazopesa ye ya des problèmes yango wana. bandeko balandi biso na kati ya chaîne na biso tolobaka nyonso ezali nini édifie pa na ye moko kolo. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu.
matoi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na ngai azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe ozana merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe nakondaki nasilaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomisali mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo oyo ayeli bino masolo ya sika oyo tokobenga moko mopepe ya sika. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo okozala de cité okokutana basala nzambe ya kitoko pe bakote ya yo bakozongisa yo na basusi ya baproblème oyo nyonso ezali kotungisa yo. En passant na kopesa mbote na ndeko Papi Botuli ya bapapi ye azali moko na kati ya Ediba TV apesaka nano Ediba TV ba place oyo ya kosala ba émission nzambe amona yo pe apambola yo epa yozali na kopesa mbote na ndeko Jacques Kinsiona azali moko na kati ya Ediba TV ye andimi kokabula Ediba TV ndenge na pesaki ye conseil kokabula papa Ediba TV na bato ebele te pesa ye kaka na moto moko même ata tolali 40 ans na kati ya 2 heures nzambe akobimisa biso na ye kopesa mbote na bamembre nyonso oyo tobengaka ba à l'ombre epai bozali de partout Océanie, Australie, Amérique, Europe, pe Kinshasa, surtout mingi Afrique du Sud. Nande konabino papa edi na ba message na ba lisi to le kitoko oyo na yela kabino po o bozali kosala na sima pe na miso ya nzambe apambola bino mingi. Alors tozongi na plateau nande konabiso oto yambaki na mokolo lelo prophète Pacho na maye oyo tosuloli soki ozali na ma conseil ya kopesa na peuple de Dieu comme lelo toyambi yo oloba na bango bayeba nini mutu akoki kosala na mokili tata nzambe moi message ya suka opesa ekosala malamu ndeko prophète Pacho. Merci beaucoup papa Edi. Conseil Rosangate, conseil wana et aux alaka basé sur la parole de Dieu. Neti na mois au ya novembre depuis Tobanda Kiango et ça na ba enseignement moko na opesa kuna na église na ba différents serviteurs bazo passer
kaka sur message wana oyo lobela Jésus-Christ est de l'ombre à la réalité. Donc tozwa Jésus-Christ na Ancien Testament tozo bimisaye to l'accès na Nouveau Testament ndenge azo fonctionner et tozo lobela mingi même ata batu ba image batu belé na kati Ancien Testament bandai ko l'accès Jésus-Christ oyo il fallait qu'il aille en réalité. Alors na message wana eza moi mula epi ezo édifier batu belé et tant tozo bimisa ombre wana to comme ça en réalité nde to ko taper na ba prière pratique pour na total la paix Jésus-Christ ndenge aza ko se manifester na kati ya vie ya batu ndenge azala ki caché na Ancien Testament. Alors conseil na pe ozalaka basé sur wana mais dernièrement on t'a kolobela sur vie à Moïse na femme nae Sephora. Moïse azalaki hébreu mais abalaki mwasi étrangère ou ezalaki permis pas ba hébreu ezalaki image moka ka pe abiso lelo tozalaki vraiment kobenga mabana nzambe ti mais lelo so komi bana nzambe ezapo Jésus-Christ ka kufelaki biso. Alors na histoire wana Moïse na Sephora ezana na livre Exode chapitre 4 verset 25-26 ici kapoyo mwasi ya Moïse akataki mwana Moïse ngenga pe makile bimaki et à partir makila wana nde alobi mobile ayebisi mobile na Moïse alobi na moni oza mobile na ngai ya makila donc à partir makila wana alors nde tozwaki siko image wana ya Moïse na makila wana peut confirmer mariage na bango yena étrangère ndenge moko pe Jésus-Christ a okufela biso na ekulusu makila na yeso panaki et ce qu'on parcourir na Bible komona que Jésus-Christ abala biso ba nation biso ba étranger pas ba israélites biso auto bengamaki bana nzambe te. Alors na croix makile so panaki Jésus-Christ abali biso de to benga epe mobali na biso makila. Alors na ego découvrir que mobali azwaka charge à moi sinae mobali devoir nezali il faut aimer moi sinae et tango mobali azo aimer moi si et la kisi ki azo luka bonheur ya moi sinae alors akolinkate moi sinae à souffrir moi sinae à perdre moi sinae aller là donc à ça la sacrifice pour moi sinae toujours heureuse et comme na livre Éphésiens chapitre 5 et ce qu'on va à partir du verset 25 tinasé on découvre que Jésus-Christ a se sacrifié pour l'église. Jésus-Christ a sanctifié l'église. Jésus-Christ a purifié l'église dans le baptême au Yazouaki. Donc, on a a manifesté amour na pas na biso bananae. Alors conseil na ngezaki biso bananzambe pour nabi que tous les Congolais sont en Nzambe. Biso bana Nzambe auto na kati mboka o ba Congolais vraiment to s'attacher ton dimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tant on dimela comme Seigneur et Sauveur ezaki au côté na kati mariage wana akomi mobali na oya makila oza langage da spirituel nde to bana ko yemba kala na Congo na bala Yesu donc na motema langai. Alors Jésus-Christ a fait sa dot ya mariage wana eza makila na ye. Alors tangu ye abali yo akominde mobali na yo. Alors azago linga yo agolinga bonheur na yo. Na kata mboka o ya souffrance ata eindi ata epeli ata mpepeye na gauche na droite yebaka ki na mobali nanga Jésus-Christ. Ah non, le bango na répété ça langage spirituel. Na ebi ki oza mobali yoza mwasi ou ape marié ou ape mobali wa marié ou eza langage spirituel. Donc Jésus-Christ na biso église toza na mariage. Donc yende mobali biso toza mwasi. Donc a ozo soin na particulièrement le go la église ou yoza physique. Alors église spirituelle sangisi biso tout ba membre ba papa na ba maman. Alors yoza yo moko yebaki wana kati ya mariage o mobali na yo azwa soin na yo ata soki mobali ya mokili azwa soin na yo bien ti yo kanga mana mobali na yo ya moli mobali na yo ya lola Jésus-Christ oyo bolingo na ye ningana te. Donc ata omoni souffrance eza ndenge na kati ya mboka souffrance misala eza te nake nanga na nzela mukuse koke na nzela mukuse te
nzela mokuse ekobomopeka na ntango kwa mokuse yango monde bakufi na ba 30 ans na ba 28 ans na ba 35 ans moins de 40 ans bato baokufa ok lipamboli ya nzambe ezaki mutu fo aleka ba 70 ans akoma na ba 80 ans mutu fo akoma na ba 90 ans ba plus de 100 ans nde lipamboli ya nzambe yango wana mutu asepeli na vie. Donc kosepela na vie eza babiloko apressé te kosepela na vie eza ozwi eloko moko etiope kimia na bomoi na yo ti okomi na âge moko avancé. Ce n'est pas que ozwi biloko moko ya mbangu ya moto mais ozalaka na kimia te. Tuna ba oyo baozwa biloko ya mbangu ya moto baa na kimia te. Na apparence borelakso loko aza na kimia aopanza bambongo aosala na bambiance na bato ye aza na bango na entourage na ye mais en réalité a na kimia te. Kimia utaka pa nzambe sikoyo na kati ya mboka oyo tolobi te ke souffrance eza bien mais soko okutani na souffrance kangama na nzambe achangeaka vie ya bato na kati ya bible achange ba vie ya bato ata na monde ya lelo na réalité nzambe aochange ba vie ya bato biso ba oyo pe na kati ya mboka oyo toloba te ke non na mboka oyo tosouffra te be tosouffraka te souffrance ti lelo toovivre yango mais toya kaka na espoir et puis toza na foi que makambo biso tolukaka tomona pa nzambe tokomona yango oyo mpe amoza biso na ngonga oyo mwa muke tozwa na kimi apesaka biso yango toovivre bien eza na bato mingi oyo biso bakuti biso na mboka oyo ndenge nalobaki na émission mosusu toleka naya na mboka oyo na 2003 nati lelo nazo vivre na mboka oyo ça fait 21 ans donc non mpe nazonga ata Congo te naaka awa mais na moni mpe bato mosusu oyo baye après ngai na ba 2010 baye na ba 2020 asali ka quelques mois akufi quelques mois ke vitesse akufi quelques mois omoni vie na échanger na ba matériel na finance mais olandeli source moko mystique et akufi avant et biso oyo c'est pas que biso toyekala toza mayele be toleki bato mosusu non ezakaka toyeba nzambe soko yebi nzambe otambola na baprincipe na ye na moke oyo ozwa mona ngo kaka ebele pa na yo po euti pa nzambe ya nzambe epesaka kimia oyo bato bazwaka epa ya diable epesaka nango kimia te po se diable aza moyibi parole ya nzambe ezoloba na Jean 10:10 voler ayaka mpona koyiba ayaka mpona kodétruire mpe mpona koboma mission na ye yango wana ata soki apesi yo osepela yebaki ye asepelaka na ye na yo tie akoyiba yo oyo apesi yo wana ayibi kutu plus epa na yo oyo apesi yo wana adétruire yo kutu mpe suka nango mission na ye faut esaccomplir il faut aboma donc olinga olinga te aoboma yo au moins ke yo oyo sokota na kati ya makambo wana yoka parole oyo fungola motema na yo tika banzela wana ndimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur akopeso bomoi ya bien awa na mabele ope bomoi ya bien na likolo mokolo ya suka nde conseil na opesa vraiment yango wana bandeko balandi esengo tondi biso na motema mingi na asir na conseil oyo toyoki ya moumbu na nkolo prophète Pachu bolandi biso na bokebi mingi na invité oyo toinvitaki na mokolo lelo bokobanda komona ye mingi mpe mbala mingi na kati ya Ediba TV mwana Congo akoyela biso bamasolo ya kitoko akoyela biso oyo tolobi ke baproblème oyo ezalaka na kati ya lingomba na kati ya baéglise. Nous venons pas ici pour exposer les gens mais ezali na bato babanda koya na baproblème na bango na nzela ya prophète Pacho oyo tobanda komemela bino na kati ya Ediba TV mwana Congo boyoki ye na bokebi conseil baboyaka te basimbaka yango na matoyi mpe ekei na motema ndeko yo moto olingi kose repentir te le temps est mauvais changer ntango na yo changer etamboleli na yo changer molimo na yo ya koanvie bato na ye kopesa mbote na bato nyonso oyo balingaka chaîne na biso Ediba TV mpe na mokolo alobi tosuki awa tokomi mokolo alobi soki Yesu azongi te tokutani lobi bye bye.